Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Bonjour, bonsoir. Na mutunyo sowe ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo ngandi kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo mama Bijou d'Or na ye to mekana nu mwa ko solo la mukie na mekana nu pe ko pesa mes condoléances na famille ya ndeko na biso ya mwasi oya sili kozongisa molimo na ye pa ya kolo na kombo ya Mimi Chikeva na profiter pe lisusu ko pesa mwa conseil ndenge kaka to salaka. Parce que biso tozali awa pona kopesa conseil. En tout cas, mama Bijou ngai na zalaka pressé te ya kopesa information, na zalaka soki likambo ebimi na vandara nanu na étudier dossier wana, soki ya kopesa conseil na zongaka awa pona kopesa babone nanga conseil, pona kosolola na babone nanga, bayoka eloko nini mama Bijou azokanisa ta mususu pona lisolo oyo ube pona sujet oyo eza mikolo yo. Oui, babone nanga balinga bayebe eloko nini tamsusu mama Bijou akanisi pona tamsusu sujet oyo ebimi sur internet oyo eza vraiment sujet te eza sangwa mawa liwe eza nzela ya mutu nyonso. Il faut kaka komeka kopesa conseil pona bandeko oyo totikali toyebake oyo ausili kokufa azalaki lokola yo azalaki lokola nga toleki ye na eloko te mais soki ezali ya yo ata osali nini nzambe soki alobi ke lelo okokende ata tosambeli ata tosali soki miracle modèle nini soki eza jour na yo ezali jour na yo mais ezalaka liwa ezalaka nde mpona kopesa ba oyo batikali kopesa biso mayele toyebake kolala kolamuka ezali habitude te toyeba ndenge nini tozotambola surtout makambo ya ba internet yango mama Bijou d'Or ayeli nalinga na profiter kopesa mes condoléances na bandeko nyonso surtout o basili kobungisa ba cher na bango lokola notre sœur na kombo ya Mimi Chikeva. En tout cas mes condoléances na famille na ye mobimba, mes condoléances na bana ya Paris mobimba, mes condoléances na bana na ye atiki bana. En tout cas vraiment nzamba lola asimba mitema na bango, nzamba lola apangwisa ba maya misu na bango parce que eza facile te kobungisa mama. En tout cas surtout na ba âge amike soki nzambe te mobulu. Et puis kopesa lisusu mes condoléances na bandeko nyonso to basili kokufisa batu na bango lokola na mboka na biso Allemagne tosili kobungisa oyo azalaki cher pona biso na kombo ya papa Gisto. Mes condoléances na famille na ye mobimba de ma part. En tout cas nzamba lola asimba motema ya mama Timba asimba mitema ya bana na ye. Donc liwe eza nzela ya biso nyonso tu tosenga kaka ke nzamba lola amona ye epi ayamba molimo na ye na kimia biso ba oyo totikali eza nzela ya mutu nyonso tu mutu ya mutu aza na tour na ye tosenga kaka mawa nzambe apesa biso tokoma mpenza bakoko tomema bakoko ya bakoko. Donc tosimba nzete alola asunga biso en tout cas tosimba nzete tomema bakoko apesa biso vraiment longue vie eloko tosengaka mawa na ye likolo na biso mais nzela eza vraiment nzela ya mutu nyonso moya kokima yango ezalaka te. Mes condoléances na famille mobimba, mes condoléances vraiment de ma part hein? Na famille ya mama ya papa na biso papa Gisto na mama na biso mama Mimi Chikeva na bandeko nyonso tu basili kozongisa milimo epai ya nkolo oyo ta mosusu mama Bijou d'Or ayebi te okutani na video na nga na souhaite mes condoléances. Et puis bon anniversaire na bato nyonso tu bakokisi bambula parce que nzamba alobi to sepela na bao bazosepela tolela pe na bao bazolela. En tout cas bon anniversaire na mutu nyonso ozotala video na nga. Donc soki ezali anniversaire na yo mama Bijou d'Or souhaite ba bon anniversaire. Mama Bijou d'Or lelo vraiment na linga kokende mulai te parce que toza na matanga bomoni mama Bijou d'Or alati noir. Donc notre sœur na kombo ya Mimi Chikeva azalaki wana pona kaka famille na ye te azalaki wana pona batu mutu nyonso parce que biso tout na se ya moi otozali bandeko. Donc bandeko oyo bayebani oyo kombo etangama ata oyebi mutu te mais soko oyebaki déjà kombo wana
donc esalaka kaka pasi neti babiso nazwa occasion ya kovanda na ete ya komona ete mais koyoka ke ndeko na ngai ya mwasi asili kozongisa molimo epuis na mboka nini na mboka Congo yo moto azala a na poto esali vraiment pasi makasi yango wana nalingi kana meka nanu kotiela bino mwa mokie témoignage moko ya mokie ya ndeko na ye ya Mimi Chikeva autaki koloba donc esali pasi makasi notre Esther akendeki na ye Congo il fallait azonga kotoyo akendeki na mukanda ya mutu et puis o ekomelaki ye toyo kango ensemble et puis Maman Bijou d'Or azongela bino nalinga lobaka mpona Mimi bon bato bazoloba bilobela batika koloba babilobela akufi normal asali AVC c'est normal Mimi abotami na boma papa na ye aza muyomba aza ndeko na nga nde na koloba boye toza famille aza ndeko na nga ntango akutai boma yake bavandaki na lukwila akolela na lukwila donc makambo so na koloba te nalingaki kaka bato bazoluka bafinga basala boye baloba kuzoba oyo akufi mpona bateka lupango papa ni bameka kotika babiloko wana famille toza na mpasi makasi donc voilà yango kala mate mpona intervenir aza muyombe point barre o soki papa togole biloko baoloba wana donc c'est pas ça mais akufi na AVC asalaki crise point barre les restes biso toza kuna te voilà yango kala mate mpona intervenir merci bana ni abota na poto abota bana na poto mais information nini yo za nango sur liwa oyo babengi yo za poza na poto to na Kinshasa na Bruxelles na poto na Bruxelles akufi information nini bato ya Kinshasa bapesi yo te biso ozwi kaka azalaki na ye bien asali crise akufaki ba 2h du matin akufaki ba 2h du matin asali crise AVC voilà information yango wana les restes bato baloba na moka bilobela donc eza liwa biso nyonso tokende na biso kaka batika mama bakritike oboyeboye personne est parfait yango kana linga naloba merci. Mais est-ce que eza mbala liboso Mimi Chikeva akende na mukanda ya mutu Kinshasa pe azonga na poto? Non mbala liboso te abanda kala akenda na mukanda akenda na mukanda ya bakamani ni wana peka mpe basali ya mabeti azolinga azwa avion na aéroport basignale mukanda tala kaka mutu azongaki biloko so kandi yanzina oloba te donc bakamarade yango ka basali mpe kaka mabe oyo akende na mikanda na bango mwanda mpoto moni dejo bandi kofongola biso mwa makambo kasi wana alobi te bakamarade fo tokebana na poto bato baza bien te na kati ya mboko poto bato baa malamu te yo opesaka moninga mokanda na yo ata omelaki fo bosolola kaka alamiable ndeni yo moninga azozwa avion yo ke kosignale ale direct bakanga moninga na aéroport moni teke eza malamu te. Voilà, na suki wana na musala na osala na longa musala papa. Donc mukolo mukanda abengaki na aéroport comme si ke bayibie mukanda na ye. Asignalaki déjà partir à Poto. Asignalaki à partir à Poto. Mukolo mukanda comme ke bayibie mukanda allez. Kuna pe zulaki ba problème nazaki ne bien mais bobi ka choc soki za na mutu. Omola mutavandi moyebi te choc ni nazaki nango. Osomona. We bate choc ni ti peut-être ba makambo to bite yango mais ekoki pe kozala. Yango pe ko kosala ki mutakufa na AVC boye ozomona ba meilleur ami kaka ba meilleur ami kaka Paris na bino wana bozala wana eza bato mo très dangereux donc camarade na bino bozala bien donc voilà quoi donc boyoki kazozonga adiku bosala mambo ndenge wana oyebi te ke bato ebele teti na poto biso tu dokoma bata batension moto kokoya mbala moko oyo ke esali yo mpe eloko moko ya malamu te ozomona ameka ye kozonga lisusu mais en tout cas esimbaki te nalinga komeka ozonga esimbaki te donc biloko wana mpe ekoki komema motu mpe na nzela liwa voilà yango ka papa niana. Mais est-ce que camarade yango bino pe famille babetelaki bino camarade nini? Oui bonjour nga na koti na omela te parce que na musala nalinga nalobaka mpona Mimi bon bato bazoloba bilobela batika koloba babilobela akufi normal asali AVC c'est normal Mimi voilà non oyo akende na mikanda na bango mwanda mpo Kinshasa pe azo. Oui, alors bandeko na ngai en tout cas bino moko boyoki nasi mutu nyonso tu ozotala ta musu Maman Bijou ta musu poso yokaki na yo mais Maman Bijou do naza na besoin kana mekosolola mukie na tina ya likambo oyo ta musu pe mbala liboso oyoki oka na Bidor TV ka ndenge ngala yoki ndenge pe yoki Maman Bijou do na lika na pesa conseil
donc na bato oyo bozalaka osaleli mutu ta mosusu likambo nanu bokomi na suka te après na nsima ya mokongo obaluki eza malamu te neti na ka ya lisolo oyo biso toyoki awa notre sœur akendeki na mokanda ya kopini na ye na Congo nanu kutu azongi te kopini na ye awa na poto atikali kodeklare mokanda perdi epuis ntango yo ozodeklare mokanda perdi wana oyebi ke ndeko na yo akomata na avion bakokanga ye en tout cas eza malamu te vraiment donc bakambo ya bongo ese esalama mingi eza na bato mingi mpe bazalaka ozosala ta mosusu na mokanda na ye mpona ayebisa yo kaka ata mosusu na boyo osala na mokanda na nga no akobenga ata mosusu polise esika osalaka akoyebisa ata mosusu bachef ke motu azosala wana eza mokanda na ye te okamwaka okei mosala babengani yo okamwaka okei mosala polise aye na nsima na yo ezalaka malamu te parce que ntango ozoyede motu ifo koyede motu na motema moko soki oboyi likambo ifo kozalaka clair ke na lingi lisusu te na opesa ota mosusu se mokanda na nga lisusu te ta mosusu kosala lisusu na document na nga te par rapport kobengela motu police par rapport okende kofunda motu na mosala par rapport opesi motu mokanda nano motu amatini azongi poto te ozodeklare mokanda kuna ke wi mokanda volé en tout cas ezosala malamu te communauté na biso batu mwindu en tout cas tozalaka na bandoki ya conscient oyo nga nakoki kobenga ngo eza kindoki ya conscient ndenge moko mpe bato mosusu bazalaka ke ovandi na yo boye okamwaka ndeko moko boye abengi ta mosusu na biro esika na ville na yo esika ovandaka mpona kofunda yo mpona kolobaki azalaka na babie na Congo azalaka boye oyo atiki bana bango moko oyo asali boye ezalaka kindoki oyo ozala ndoki conscient ozosala makambo oyo eza ya bandoki kosala likambo kozala ndoki ezaka teke ifo mutu opumbuka ozala opumbukaka na butu bamakambo mosusu tosala ya mike yango nde elakisaka mpenza ke mutu oyo oza na misala mabe bato mingi baza na bamisala mabe me bayebaka teke bazalaka na bamisala mabe donc kofunda bato na basocial ovanda bo mutu afunda yo na social to ayekutu donc aza femme commerçante aza na mbongo ebele ezaki motema mabe quelque part bamalédiction ezoyela biso na libota na biso tozoyeba te place nini ezowuta donc kofunda mutu ofundi mutu ta mosusu mutu wana vi na ye na minute wana ekomi ta mosusu na pasi na kaka azolela nzoka yo ovanda na yo oyebi ke yo ovanda na yo bampasi oyo azomona na minute oyo yo mte mutu olukeli ye me yo ovandi oza calme ntango yo ovandi oza calme okozala calme te parce que nzambe nde mutu ayebaka biso obengi ntango place osimbi telefone ozobenga mpona kofunda moninga na yo epa bapolisi mpona kofunda moninga na yo kakei kida atiki bana na ye okati na yo telefone oza à l'aise me nzambe alola amoni yo eza communauté na biso bosala makambo ya malamu te ndeko wana ntango abengaki malgré eza mokanda na yo felo ozela moninga voyage azonga ntango azongi alobotoli olobi ke nalingi na nga lisusu te par rapport moninga nano azongi te aza nano na Congo ale yo osoyebisi osodeklare identité na yo perdi en tout cas eza malamu te esungi te soki mpenza eza histoire vrai ndeko wana oyo asalaki bongo je pense que place azali moral na ye kozala calme te parce que boyoki bato bakoma na bango na ba AVC bato bakoma na bango na maladie peut-être à cause ya problème wana yango ndeko moya voyager ezalaki te akoti basusi bana epai akoti basusi yango ta mosusu basusi wana mutememi mpe na liwa wana eza na makambo oyo eza parmi makambo oyo nga nayoki parce que bato bazoloba n'importe quoi tokoya après ta mosusu eza mpe likambo wana yango mpe mutu esali ke ndeko na biso abela ndeko na biso lela kota hôpital yo sikoyo esika ovandi wana mutu obengaki yo mutu olobaki ke mokanda perdi bamari eza mokanda na yo ntango mpe ndeko wana azwaki mokanda akotiselaki maboko na saki te mpona kozwa séjour wana bopesanaki bino mibale ezalaki na bacondition oyo opesaki ezala respecte bacondition wana te ifale ozela moninga na poto ceci esika ozali vraiment moral na pe kozala malamu te parce que yo po oparticiper na liwa ya ndeko eza malamu te bino bato bofundaka bato eza malamu te bino bato bobengelaka bato bapolisi ta mosusu mpona kaka ozomona moninga azosala mwa pa ya bien oyokeleki motema mabo bengele polisi d'abord soki mutu deja bengele polisi d'abord soki mutu afundi yo neti na basocial soki mutu asali yo bo eza deja abomi yo
yo bomi muninga na mbeli keba yo pour okufa peka na mbeli. En tout cas vraiment ndeko na ngai soki téléphone soki vidéo na ngai ko komela yo ka copine oyo bengaki oyo benge oyo fundaki camarade na yo opesaki passeport na yo oyo lobaki ke passeport wana kende ko déclarer ngo volé soki vidéo abo ko komela yo en tout cas il faut tout bela parce que oza lokwa mutu amemi eloko mona amemi kilo na mutu ube na mapeka ozala morale na yo kozala malamu te ezala ndeko akufa kine na liwa na ye moko mes esalika bien te bino batu bofundaka batu ofundi mutu na police mutu wana ta mususu avandi boye police ye ekangi ye yo vandi mutu na ye kozala no esiko obalo tambola pona o kaniseke ta mususu za malamu kozala malamu te ofundi mutu na social ta mususu ba mene famille wana vie dire ta mususu za na bana vie komi pasi pona yo vandi do pozo melozo lia quelque part nzamba moni yo oui bande ko ngai siko nazotie na bino lisusu notre sœur na kombo ya Mama Rose na kombo ya Mama Rose boyo kanenge Mama Rose atei na matanga ya notre sœur na kombo ya Mimi Chikeva oya tiki biso Mama Rose alobi makambo moko vraiment za très capital makambo alobi vraiment etouché nga na mutema boyo kaye puis Mama Bijou D'Or azongela bino côté ma face. Bamina va souffrir, mais on va dans ma bêtise. Aujourd'hui, c'est la balle à Moutouana. Pour moi, la bataille d'Internet, aujourd'hui, Internet, c'est public. On va quitter maman à Bissot. On va quitter. Moi, la balle à Naï. Bah, fichant à l'Internet, moi, il y a un des frères comme ça, à l'Internet. À finale, j'ai ma bébé. J'ai vu une chose. La maman, bana moko boy. Bana la ngaba kita ti Belgique. Bah, famille là. N'importe quoi, moi ça va te éviter. Mais quand bah serrer moi là, bah côté moi là, bah isolé. Mais c'est il y a ça papa na yo kasiko. Alors on a vu maman sur internet. Mais l'enfant il était pauvre, il était innocent l'enfant là. À qui est innocent? Mais à cause de ma parents na yé, bah que au kana moi na wana. Bah traumatiser moi na wana, bah que le monde ça bon, yo to ti côté. Bah parents non quoi bah toucher bah parents biso. To ça pas na bateau. Bako que nous donnions ma nation de la télévision, ok, son mari, vous donnez ma nation. Bah, fils, moi là, bah, c'est moi là, ben maman là. Donc tu vas quand même là, on va sur internet, tu vas sur la vidéo. Eh, bah, on sera en vidéo, on sortit la page des arrêtés, mon collègue de maman s'est arrêté. Parce que bah ça bat na bateau. Donc tant que on sera battu ma paix, oui, bah qu'il y a une génération qui ont des enfants. Yo mouton ça habitude de faire, maté ça y est, miniati, ce qui signati, yaya, tout se fait ici bas. Signature, continuez. Il y aura un jour. Quelle est la miniature? Ça finira mal. Même la vie, ça sera même des enfants, même des arrière-enfants de tout ce que nous faisons. Bon, les amis, ma faux témoignage. Bon, les amis, ma famille Badou. Mais n'oublie pas, tu as été créé. Le souffle que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Aujourd'hui, nous avons mis. Donc, le bateau, la caméra sont combien? La valorisme à Kémy, ça va y avoir aussi à Bakéya. Bani, la bateau, comme il va couper sur la main pour lui, la jambe, maman, toi qui est pour un mboko. Baza, soute, est-ce que la nature nous enseigne pas? Mais nous continuons toujours à faire du mal. Congolais, Bandéron, famille, tu es la femme, tu es la photo de la vie. Si il y a des personnes qui vont faire au Canada, tu es au Canada, tu es à la côte, tu es à la barre, tu es à la côte, tu es à la côte, tu es à la côte, tu es à la côte. Mais c'est maman, nous sommes alléluia. À tes fonctions de côté, l'autre est ça comme un camarade. C'est vrai, l'homme connaît parce que c'est Dieu qui décide. Si on a limité au coup faté, mais si on a décidé au Kende, et ça veut dire que le Binza, mais le Koutata, ton Kati, il est temps pour nous, c'est parti, il est parti. Mais nous qui en sommes restés, nous devons se répartir. Tous obligés de faire mon nation Christ. Et que les parents négligent Zambé. Il y a un constat de qui nous maté. Ok, on dit qu'on n'a pas église, mais on va nous témoigner. Il y a des gens qui ont l'église, mais comment on a nous témoigner? Soit comment on témoigne, on y met ça, comme si on compte la cache de l'eau, comme si Seigneur est sauvé. Il y a pas un moyen soit là, la soupe au Koutanaï. Vous allez au Koutana, papa, on est caté. Tout qui m'a mabé, bandé, on a tout fait au sang à mabé.
totika kosala mabe bandeko na ngai eloko na ngai tino na foka lelo tolela mimi ngai namoni lelo bakanga na chateau rouge vi video na ngai nasalaki na ye etourne bato so bamoni nga kaka toyina bamama nde bamama bato bazolela mama ruta soko nateli population ozolela mimi boye mais neza no normal olakisaki bolingo yango alleluya et tout le monde sait d'amour là quel petit mimi n'a pas vécu bafinga mabele bolo mama lelo mimi alali bandeko na ngai bandeko na ngai s'il vous plaît pardon et mais nous vivons hein tolinga to toza bongo tozalaki so moto akufi nde tolobaka solo tolingi mpo oyoka so motu te ayebisi bamebele bazoakize nga nayebisi bato bazoakize yo babi babeba po baloba kati no bakotona bango nango te eza badeso baloba bato ata bakize yo soki na kati no mabe eza te eza nile sans effet ese okobeta nzambe mabota motu na moto aza na ndenge alinga bolingo na bana na ye tomoni bamama ebele bakufi mpe tosikotala bango mingi te bato balinotala mwana yango esotikala combien de personnes appelez pas la face s'il vous plaît toute la minute on va vous entourer excusez-moi mais nous devons se préparer excusez-moi ngane abona kopaka même pas na ngane sabo ndeni so na zate et aux alaboué na préparez vos enfants préparez bana bozaka mokolo te komi trop tard te bana bozo préparer bango lobi tozala te talaka zalaka boya mwana na talaka na tiko boya talaka na isa bana na même si tozala bana tozo épargner bino les mamans on va enterrer mimi il y a pas tout le monde qui venait voir les enfants bana batika yesu comme te mobate na wewe soko kama kama kana nzambe nzambe oyo biso totale totale bango nzambe oyo mtokobate la bana baso souffrir na mitema na bango mais tu dis que le consolateur c'est que Dieu le même au Kenya, assume. Mais je suis là, keba. Pour rendre ça pour tous. Pour le ça pour tous. Vous avez vu le monde à Kata. Mais qui dit ça, les militaires précèdent. Et on se voit pour saluer les choses comme ça, on monte. Ce qu'on y a pas ajouté, occasion on y a pas ajouté comme ça. Invité, c'est gratuit. Tata sur moi, tout le monde dans le moment. Je ne veux pas t'attendre au papa c'est tout. On a besoin de sauver l'âme de la mission. Là, on répète après Naï. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et tu es ressuscité pour que je puisse avoir la résurrection. Pour que je puisse avoir la vie éternelle. Maman Rose. En tout cas, vous qui m'attendez à Maman Rose à TI. Moi, c'est notre frère Nakombo ya Azapa famille qui angata Azaya Nangaya Bandal et papa Richard. Donc, la pension bote siko zali Maman Rose à TI Kitoko. En tout cas, mokili oyo eza ya bisote, hein? Mokili oyo eza ya nzambe. Makamyo surtout au salara awa. Donc, il faut que le baka qui nazo sala yango so nzamba lingi na osili ça parce que c'est pas dans vieux mon kilo eza bisoté donc tout tambola kana liwa pembeni donc ya wala inutile ya osala na mabe ya wala inutile ya forcer vie soko moni ozo sala likambo kokite otiki soko moni ozo sala likambo donc koki mambangu te tambola na o malembe parce que lelo eza ya yo lobe eza ya nzambe mama Rosa lobi lisusu nini na bandeko oyo to salela batu ba bosalela batu ba faux témoignage balobara nini baloba ona mabe ekutamela yo te ekokoza na likambo moko ebimi batu balobi mais yo moko conscience na yo yebi keza na ngo yo te okozala tranquille totika kosalela batu ba propagande ya mabe totika kosalela batu ba faux témoignage surtout likambo yo ebima na komatisa ona miniature bo matisa batu na ba miniature tam susu na likambo asala te bolingo sala batu ba faux témoignage surtout na bandeko oyo to sala la bango même musala toyeba information ya kopesa te topesa ka bipesela mwanza pona ka baninga ba lobinga il faut na passer information tozara sous na respect ya ba mort te tozara sous na respect ya ba mama ya batu te tozara sous na respect ya batata ya batu te toyeba rate ke oya azali mwana zana makambo te tikana koti sa ete biso to koti sa kaka nyoso so to bandi ko finga ba mama ko finga mama na openzo ndire ya zana mama te so bandi ko finga bana na yo on dirait que tu y a botate en tout cas vraiment to komi peta ko exagérer tozo lekisa toza bana ya nzambe
kotia bato na ba miniature za bato mingi bakokana na bango ba makambo ba internet ite hein donc kokosela bato ba makambo lisolo moko ebimi ozokwa bolinga kaka ko inventer yango ka pona ozo ba vie ebele neti siko na lisolo ya lisolo mama Rose alobi bana na ye ba telemelaka famille moko pona nini parce qu'il faut ba matisa ki mama na bango na miniature po basela ki mama na bango ba faux témoignage donc makambo to sala kezala ba génération na ba génération so sala mutu mabe mais oyebite ke nanya za derrière yo oyebite ke o ekoki ko yela ta musu bana na yo toza na bana il faut to lukara kimia parce qu'on sait jamais biso ba mama bijo to beta ba masolo tutanga ba komba ba tuté parce que to boya ba problème parce que nakoki na ngape ko signer na bantu ko tanga ba komba ba tu mais nakoki ko sala ngote na zana bana na ebite ntuni yo kanela mwana ngana nzela ndenge toyoki mama Rose alobi ndenge bana na ye basilika ki bakanga ki mwana ya mama moko mwana ya famille moko boye quelque part balobi soki mama ya bino asali bote biso to ko sala boye en tout cas été ya biso ba place à matanga des places tokende kozwaka moi conscience que mutu akufi ngala leki na elo côté pourquoi ngala sala makambo abo mais on dirait bandeko na ngaya bandeko na biso surtout ba journaliste bazora la bango mayele te lelo ba koza ba vandi we bazui coup ba senti ba doser lobi ba zongeli bolika ko nuire ba vie abatu donc to te ko kufela notre sœur na kombo ya amour bato mususu balobi ote bazalaki bambanda babande ko welela soki colonel moko boye yango wana ya yebi liwa ya amour yango wana ye ayebi mengana yo tozana preuve te loko tozana preuve te to tika na biso et puis kala to bandaki toyeba kike soki muto akufi ezala zalaki mabe bato baloba lisusu mabe na ete parce que yaye Cécilie bato baloba mabe na ete to ya de kopesa conseil parce que bato tikali na sima to zwande mayele mais soki muto ase akufi ni tili ya ko timola ra place o azalaki boy na uti koyoka lisusu video moko boya notre eza mungo wa mwana mobali azoloba makambu selon notre sœur Mimi Chikeva azoloba kufi bona kindumba na ye asali boy na okipasi ma ya miso etangenga ngabi aza mutu en tout cas quand on a teki commentaire na katikati ya video wana na tala ki yango na Facebook kabi aza mutu est-ce que vraiment c'est normal tozanga mawa ya ba wei donc to éviter que lelo ezali ya ye lobe ko ozala ya mutu mususu tozoyeba yango lisusu te to se contrôlera lisusu te to yokela lisusu batu mawa te moninga azate bolandisela ba maloba mabe pourquoi to mekana nous changer parce que bato bazo kufa biso to l'équipe on est le côté to te ko kufela nani notre sœur na kombo ya amour azaki lombe lokola yo lokola nga soko tali moi sopesi nzambe merci akei eleki kala mingi te to ko kufela lisusu notre sœur na kombo ya Mimi Chikeva ezala oba yebani te ye pas zalaki lombe hein donc soko tcheye pas tcheye mais tango liwe ye akei donc elingi koloba ke to banka nzambe to tambola malamu to tika ko nuire batu mutu soki akufi asa akufi to kufela ki lisusu nini notre sœur wazaki mosa pasteur Marcelo tala batemo ndeki batu bandaki koloba pona ye tala batu bandaki ko pona ko finga mutu asa akufi mutu asa akufi boto finga ye na modèle mingi to tiki to continue oya akufi bo fingi on dirait soki kutu mutu asa na vie ta musu to finga maboete mais soki akufi to komi ko finga to komi ko kundola ba makambo akala to komi ko salela ye ba émission po to zwa nini na sima wana parce que ya koyoka na ebiso te mais tozo bebisa mitema ya bana parce que bana bakota na ba internet koya koyomona ke papa moko babimi kofinga mama na bango ndumba akufi likola ki ndumba pas jusque là quand même pas jusque là toza ko exagérer ça se fait pas toza rasus na mawaya ba weite pona nini boy wana nini ka pona base pona ba imbatala yo pona ba YouTube futa yo mbongo moi je comprends pas notre sœur na kombo ya Karine Pandora na yebi kutu makambo alobaki te pona liwa ya notre sœur Mimi mais na Château Rouge balobi atia makolo te yango tango to yaka koloba makambo
tant moto ya kopesa soki kosala soki ba analyse na baliwa ya bato toyeba makambo nini tolobaka parce que makambo mosusu toyaka koloba na yo ozokoloba moni awi alobaki ke wi lokola amour akufaki ye pa kufi ye pa futi parce que amour ayebi liwa ya amour c'est que yo ozalaki troisième personne bozalaki bino misato comment okoki koconfirme makambo abo o mama Bijou D'or nga na yaka koyebisa bino so naza na preuve te nalobaka makambo te ya ona linga mingi makambo eleki nga na zuka monda mona na pesi conseil to ebande ni akotambola to tika ko chuba baninga et puis to tika ko chuba ba famille bato ba uti ko kufela parce que bango bazana mawa biso tozoloba n'importe quoi biso to fungoli si to pelisi ba caméra na biso pona ko sala ba live pona ko critiquer muta kufa wow nzambe penza alongola ba makambo ebele fallait penza mutu zo sisa kaka émission yo pe ok, bon, nasi wana nasi retrolapa. Respecter les morts. Celui qui a koufi, il faut qu'on respecte. Les azalaki mabe, il faut qu'on senga ka mawanzambe nzamba ya bamoli munaye. Parce que biso to ko juger mututé. Tant mutu azana mokili oui, bon matana bino nde bo matana botie ba miniature bo fingi bo sa puis ba journaliste ngo tozake oyo kaka information moka ta vérifier te ozana posa kaka oloba. Ngabona mo simo be na Londres nazaki nga na makambu biso mibale a privé boy mais akende asala nga ba chantage mo ezala raté fala lala na auberge na biso ezala matongi na iribu ifala lala kuna lala ki kuna kutwa kimaki na makambu na ye mais tanga zongi poto tellement kimaki na makambu na ye o nga na yebi tanga zongi poto albi bon lokola ye azalaka na chaîne abi tikala sala émission pour na nuire vie à Mama Bijou mais asuka parce que musana na biso ekende nango kaka bien waouh kaka batu bakipa yango te batu bapesa yanga kaka toujours confiance kuto musala ezokende kitoko ya makasi mais ezala bandeko na biso oyo ba misusu kutu na bandeko kosola na bona ba téléphone mais bakipa ki wana te ba matisanga na miniature ba saka do ba ebite ke bazobebisa musala ya mutu ba ebite ke bazoro ba donc soki nzambe te ba ko ipe ko nuire yo vina o mobimbe za batu mingi ba koka makambu te o sala moninga bongo le ba piquer crise akufi après yo tikali na nini ata nzamba peso na sima na ye 5 ans mais suka ko landa ye kaka to tika ko sala ba ko nuire batu to tika ko ya ko sala ba faux témoignage o to zana ngo na preuve te o to yebite likambo yebite ko lobate et puis ata o yebi yango so mutasi akufi to landisela ka eli susu malobate parce que azate que son âme repose en paix baloba yango pona ni botika ya vana na kimia moi mobali wana na mungongo wangu kutu makangite fele na enregistrer na ko tia ota amena lobi na ko sala ngote parce que za ba bêtise alobi ba bêtise sur notre sœur Mimi Chikeva alobi penza ba bêtise moi mutu moko kuta zo sengela ye na titre ba komi balobi ba non alobi bande konne ni bali bazala wapi boyo kana makambo bazoloba bato ya fali pupa boza wapi ndeko wana penza dekona ki makasi adekona ki makasi ngaso ki lobaka po ba famille yango ebeba mais ngaso ka oza cher pona nga okay boy mutu moko tikeli ko salir yo boy ngana ko landa evi na emobimba na ko tika ete na ko landa evi na emobimba to tika ko blesser batu mama bana wana o mama na bango lelo akufi ba ko remplacer ka mama ba ko zwa ka mama mususu te na vie esili wa bango poa et puis ba vanda ba yoka ke bino bozo finga mama na bango boy eza mona msoko ko sumba munduki pona ko landa bino ko boma bino bana o ba botama na poto penza a vérifier penza luki penza nani esika ozalaka asombelo penza munduki a tia le bib ma vina ina vina nga il faut kana lali satantini au pois donc a BBC honneur ya mama na nga sa kufa botika no bino no mona makambute bo continuer ta babanda ko boma bino penza ba minduki boko lapa
mutu soki asi akufi botika botika molimo ya ndeko na biso epema na kimia botika koloba n'importe quoi biso siko toza wana mpona kopesa kaka famille morale balobi mai esi esopani moya koramase yango ezali lisusu te me nzambe apesa bango makasi apangwisa bamai ya misu na bango epuis makambo oyo tomonaka na mokili eza mpona kopesa yo mayele kopesa mpe nga mama Bijou mayele ke mokili eza ya biso te inutile ya osala mutu mabe parce que c'est ça batu minene bazokufa oyo kutu biso ta mosusu tokokani na bango te ezala oza soki président de la république soki nzambe alobi okende okokende en tout cas tozwa mayele totika kokritike bato notre sœur na kombo ya Karine Pandora ye bana nani bamama ya Château Rouge bakaneli ye parce que pona nini tango ozoloba makambo ozoyeba tango ozoloba makambo yeba nini ozoloba nazoloba et puis ye moko alobi ke yana yebi ke ko blesser bato mais c'est la vérité devant qui la vérité yumtoza na vérité wana la vérité na nani eloko ndenge ezokolakisa ki makambo oyo ozoloba yango wana des vrai kayebi liwa ya amour c'est quoi ça c'est n'importe quoi. En tout cas, eloko mama Bijou on a kika pona ko passer moi mawana ngai na famille à notre sœur et puis koloba ki bandeko oyo to sala makambo boye to meka kotika to lingaka te soki mutu akufi to bandu ko fungola caméra pona ko sala ba live mikolo nyoso 2h la muki live 3h la muki live ba mususu kutu baluka batu benga ngai loba boye loboza ki sœur na ye pona kaka mbongo argent c'est rien. Notre sœur ce qui a bossé qui na vie na epona mbongo lelo tanga kokende na libulu ba kotia mbongo wana te tanga kokende na libulu ba bimisa ba sac ya cher na bilamba ya cher na ba bijoux ba koya na mpona kotia na kati ya libulu wana te bato mususu nde ba kozwa mama Rose alobaki moi si à notre frère na France alobaki yango pasteur na biso sous Marcelo ye pa lobaka yango abi mwasi na ye bilamba ya cher biloko bandeke kosomba bato mosusu baye bazwi vanité de vanité c'est ça ete ya biso te pourquoi ba mobutu bango na bakufa bakende mbongo c'est quoi toluka mbongo na ndenge ya malamu tokozwa biso ba auto bandana ba des appartements bato bazo finga metema tozaki ya nzambe biso to continuer misale peso simba biso to bandi susko tonga na sima des niveaux biso tozo continuer misala toujours tozo sala ka na plein ba linga ki basala ba ya ko nuire ba ya ko baby sa réputation musala na biso mena la kisi bonke naza ya nzambe basala ba faux témoignage bato Allemagne basangani na bato Canada et donc ba moni ke oui ce qui biso to sali bo to ko nuire bijou to ko diminuer nzoka bo ko diminuer ngate bo matisa na ba miniature nga on azo continuer et ça bato mususu ko to bino bo sali bo baba lobi bo to découvrir na mama Bijou bo c'est la mutu publicité ba futi binote to tika ko nuire ba via bato to tika ko matisa bato ba miniature to tika ko finga bato parce que makambo oyo surtout tosalaka awa tokozwaka ba mafuta lifuta nango un jour keba obota mwana yo bakanela ye penza balobi ke wi tokosukisa mwana biso tokozwaka mwana wana mpona mama na bango musane kofinga bato eza malamu te bandeko na ngai boyokaki mama Rose donc makambo alobaki et puis c'est vrai nga nayebi ke ya bana poto baza capable osomba penza munduki pona koluka yo tantini moko vina ye mobimba lobi tantini o makambo aloba surtout mama na biso aza na esute na bomoi tonton wana makambo aloba mutu wana bafuye yo penza partout bayebi ti adresse na esiko ozala ovanda kaka mokomosusu obima betaya babomi donc nalingi bino mingi bozala toujours na bino suivi bozala jamais dessus mama Bijou do nazotiela bino ba publicité ya auberge na biso eza na matonge na Irebu A37 soko lingo kene na o congé na kin mama Bijou lobi adresse ezala na kaka moko contacter mama Bijou na numéro komona wana benga ngai osala réservation à place na o ya kolala kozala jamais desi ba appartement na biso ba chambre na biso to bandi à partir à $15 ti komata na ba $35-40 mama Bijou lobi biso nde makambo benga nga sala réservation à place na yo mama Bijou lobi
à part auberge wana toza na boutique na kati auberge na biso toteka ba fantaisie toteka biloko ebele ba mafuta tout eza na kati ya boutique na biso eza mwa mini boutique mais toteka biloko penza ya original oyo utaka en direct na Allemagne. À part voilà toza na restaurant na biso o mutalambaka na kombo ya mama Nadi restaurant na biso malewa na biso en tout cas na moins cher okolia kitoko. Mama Bijou lobi bo confier biso soko s'abonner na Bidor TV te mama Bijou lobi ko kende boete s'abonner na Bidor TV lisolo na lisolo beta marana ndenge nango o to yakika apona otalisa ke donc mo kilo eza nango ya biso te donc ça sert à rien ya osala mabe ça sert à rien ya ozambunga kisi ça sert à rien ya ko forcer vie parce que tozo mona ete ayo ndenge nini yo tozo talanga ovanda ki be mutu aza pembeni akufi ovanda ki be mutu moko azala aso akufi ovandi be batu baza kokufa biso ba oto tika tozwa mayele totika kosalara makambu mo be nasala ka pona zwa mbongo parce que ta mususu kutu mbongo moko liango te muto yo fingi ya kokangama ona kingo eza batu mingi basalela bo ba témoignage mais pona nini pona kosalela mutu ba faux témoignage lobela makambo solo na obeto kara pour nga mo conscience na ngi bakena sala kiango mais so na sala kiango te na obeto karaté donc likambo ba koseli yo ndeto lo bake justice nzambe esala menga na otika ote parce que otika konuire ba via bato parce que eza na on ali futa te na lingi bilo mingi bota ba publicité na biso merci. Bonsoir la famille Mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna en tout cas to saleli bino surprise to changer les bino bakiti normal ba divan to changer pe sala manger et pas la biso nde musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe salle à manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapa ya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya koumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15
$15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozwaka yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na numero wana